Mon invité de ce samedi 27 juin 2020 de 14h à 16h dans votre émission Rendez-vous des Patriotes n'est pas des moindres car il s'agit de M. Chims, le président de l'UDPS Île-de-France. Président, il y a UDPS, il y a Île-de-France, à cause de la invité nanga samedi oyo. Na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes de 14h à 16h, Ezali, président, il y a UDPS Île-de-France, M. Chims. Bon, bana mboka, bana Congo, zanga wabino, na chim, na kata Paris. Bon, na koyib sabino ka ke na mkolo aposo, tozala bongo en direct avec César Ngadi, Kleboa. Invité na ngai ya samedi 27 oyo na yebike bozali kozela ye parce que makambo zali koleka ebele na mboka na biso na côté ya parti ya président de la République UDPS na côté ya politique mboka oyo bomoni ke donc Kabund balongolaki ye na assemblée en tant que premier vice-président et puis makambo ebele ezali koleka na mboka na biso. Vraiment invité Nangai Oyo Azali présent, il y a IDPS Île-de-France, Azali mieux placé pour répondre à la question Nabino Nyosotu. On a collabé la Makambamboka, donc l'actualité et avec beaucoup de précision. Dans ma proposition surtout, merci beaucoup au Wazana Mituna à Bomba pour nous proposer en live dans Mokolo Ango. Merci beaucoup. Bozelate mutu abete la bino lisolo ya émission oyo donc ba question na bino nyo surtout bozali na yango bo poser yango donc en direct na ye moko présent il y a UDPS Île-de-France monsieur Chims a ko répondre bino sans en esquiver aucune.